asali ezalaka te akebenga prison me fallait ba beta e ko beta penza voilà que ndam papa na zandam yo yebi makambo ko lo ba déjà biloko mais bon me bato lo bani Bonjour. Bonjour. Tu es au bien dans le quartier. Tu es besoin dans le quartier. Oui, nous sommes dans le quartier. Tu es service aux Aïnaboutou. Oui, j'étais là le soir. Alors, Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, émission à sol. Radi TV, ma amour. En tant que président de tous les célibataires de Lubumbashi Nord, on en a marre avec la dot. Les filles, cet message vous concerne. Voici le prix de la dot de chaque fille en catégorie différente selon âge. De 18 ans à 23 ans, 1500 $. De 23 ans à 27 ans, 800 $. De 27 ans à 35 ans, 400 $. De 35 ans à 40 ans, là c'est gratuit. C'est gratuit, je le dis bien, c'est gratuit. Papa Sali, ezalaka te, akebenga prison me fallait ba beta e ko beta penza. Voilà que ndam papa na zandam. Yo yebi makambo ko lo ba déjà biloko mais bon me bato lo bani Bonjour. Bonjour. Tu es au bien dans le quartier. Tu es besoin dans le quartier. Oui, nous sommes dans le quartier. Tu es service aux Aïnaboutou. Oui, j'étais là le soir. Alors, on peut expliquer les cas inondés dans Boutou pour les camarades et Bembe pour Matina. On a pourquoi d'abord il y a Boutou. En fait, ils ont ma caisse. Parce qu'en ma grande surprise, tous les qui vont à la terrasse, c'est merveille ou à profit, tu vas aller côté la match. Et puis à un moment, ils ont eu un dakou, ils ont eu chocolat. Kuti maman n'a papa n'a pas discuté et tout comme la maman va ça là. Et abima qui n'a qu'à se douche, on a qui au chocolat. Et du coup, papa n'a pas moi ça qui n'a mbeli. Azala qui n'a mbeli n'a acheté déjà mon pain. Moi n'a moi c'est tourné papa. Tu fais quoi avec les couteaux? Oh t'es dans autre tobola miliki, dans autre lingana mila. Ah miliki quand ndenge ni yozo lingana mila. Ozana miliki te. Oh dans autre lingana tobola miliki. Pour un temps maman là-bas on a dit bah change de parole, Koswana, Bakeral, Koswana. Aero bimisa mbeli, aero chuba mwana ya liboso, na libele, côté na libele. Banana la maman. Yo c'est l'intervention comme ça. Abani na maman, chubi maman. Et puis moi na liboso ya 4 personnes. Tu vas 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes moi na mobali moko, 4 filles na mobali moko. A chubi maman. Et puis chuba moi na moi si na libele. Ya libele na ya moi si na quartier ko banda awa. Na ka ko banda awa na mabele ti awa na senior surtout à quartier. Azu moi na mobala koti sembeli ya jeune à toboli. Jusqu'à la suite moi je suis batté moi comme tu as confié sur 5 personnes na ka moi comme tu as confié c'est merveille. Les autres bazar. Les autres bana kan kokolo ba transport bana kan kokolo maman ça na salle d'urgence ba salle qui opération butu ba koti c'est une esco na salle d'urgence merveille a confié de yo azali en vie mais azan kan moi bien on le bana kan d'urgence. Est-ce que tu vois d'abord les kambekomi oui les kambekomi d'abord tu vois que mobile abomi est pas mbaté est-ce que tu vois d'abord cause il y a les kambo mobile abomi
Viens parler. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Vas-y, c'est ton du Salut, juste tokoye ba likamuni o papa abomeli mwasi na ye parce que bino bozala qui présent wana na buto. Ça avait commencé parce que c'était seulement une petite discussion, c'est terminé. Maman est assise à la place. Oh moi na pasteur, alors bande ko moi na pasteur ye. Oya bomi maman. Maman est assise à jouer le jeu au téléphone à l'école. Directement, il a dit, papa tu prends quoi à la maison? Oh non c'est rien. Allez, directement il a tourné, il est venu. Elle a mis maman le couteau au ventre et ici. C'est à quelle heure là? 22h encore de 22h00. 23h00. Le nom de papa c'est qui? Bishop. Bishop Mangwangas. Mangwangas, de quelle église là? Armée de Victoire. Armée de Victoire de Coutinho Fernando. Oui, à Longwa déjà. À Longwa déjà. À Longwa déjà. Et alors maman, le nom de maman c'est qui? Nadine Loussang. Nadine Loussang. D'accord, merci beaucoup, je peux rentrer. Alors maman, tu as un conseil au couple, ça n'a pas papa va marier, tout maman va marier d'abord. Comme moi, premièrement d'abord. Tant on m'a dit déjà que yona moi c'est aussi mbaté, aux ans avec disque. Moi si yo lobby que yo mobile mutoboy moi si et tout. Tu n'as qu'à laisser, tu n'as qu'à faire ta vie. C'est pas parce que bolingo ça contrat. Ce qu'on m'a dit aussi mbaté batika. Oh les aussi mbaté batika, tu peux pas forcer la nature. Et ça que pour moi c'est boyo yo zambelo chuba yo pour maman non, ce n'est pas ça. Ba mi bala bongo nde tozo linga ba ngote ba kende. Papa wana mangwanga sa bishop mangwanga sa ba kanga e ba boma. Quand on pas bomi molimo ba diye ba boma e mort donc biso beto mona pour merveille à Koufi baba na hôpital sar déjà parce que hier atika l'enfant pour na niaise en sens l'état tel la biso makambo fatia la ni la makambo bata bonne ba criminel bata kokanga ba mbeli pour na ni mbeli a songe papa dembeli ya sika oza criminel yo pasteur alors so tie ba bongo wana repentance ndenge ni wana papa ezala raté akende. Merci beaucoup maman Boni. Tomoni quand c'est sûr pour ça qu'il est bien boutou. Na kilo bina boutou kamoka somme les cas. Comment ça m'a voir expliquer sur les cas qui n'ont ndenge ni na boutou. Na kilo bina boutou kamoka somme les cas. Papa aboni mwana ya mwasi na ye. Achubi bandeko ya mwasi na ye mbeli, achubi mwasi na mbeli donc. What est pas na o? Achubi bandeko ya mwasi na mbeli, achubi bana ya mwasi na mbeli, y compris na bana oya ye moko. Achubi on bandeko. Et là qui va discuter mais quand des la famille va soigner papa qui a vani na ndako. Va discuter papa qui a vani na ndako, maman pena bana ba super na maman va vani na bana. Après papa dans a koti na ndako abimina mbeli abani ko chuba wana eza penda likampo eza ya zuwa papa za na zuwa makasi so amoni makonga mabimi papa yoki zuwa moni kaneta ke pa mibali mama soka konga mabimi loka papa alingate moi c'est bien so amoni bien moni kaneta ke pa mibali mususu lelo kana nyonso eza basé na zuwa papa sali zuwa ndi mama zo bima kaso mama sali so mama sali zuwa ala tu ba wala so mbele mwana moko za kufa mwana mwasi ya mkolo mwana kitoko kufika est-ce que tu as comme explication na biso c'est là pino na quartier boyo kata fuiti moko te ya ndenge bina base ya likambo bandi pena base ya likambo za zuwa ya papa voilà papa do sala zuwa ndenge moi ça zo bima kaso moi ça sali zo papa do sala zuwa nyonso wale base na zuwa na kopela suka kana mwasi ya ketina bana ya mwasi iko pina mwana moko ya mbala chuli alani mwana moko ya mwasi wa yemo alanje na belisha sa kimaki. Merci beaucoup maman. Yaya Boni. Yo posa mwana ya quartier. Au couple de d'abord souci na o pona mukolo lelo oyo papa utu sala na kata ndako. Vraiment eza vraiment papa vraiment au sala mwasi
non boy. En plus pe o abomiana za mwana na ete. Mwana mwasi yene na libala. Ato yo kike. Donc abomiana zali mwana mwasi yene na libala nde. Voilà. Aye asavana na cancer na e. Voilà. Sko ayo kike mama akomina mibale bele. Donc yo kike mwasi ozala na akomina mibale bele. Otiki oluki mwasi mususu. O asere que o bana e que o koma e bon. Eza bien te vraiment. Ni chopo libanda mama to éviter so razande ni na kanko. Papa nalingana bakisa po. Mibali. Soko moni ato bali alliance. Soko moni na mwasi ane zo simba, to so ti mwasi wana lingi sute, moni ba mambo mabe. Papa boka bwana. Na place ba mambo boye ko maboka bwana, abotika na mutu muta vive vina ye, na place ke mutu muso ke na morgue, mutu muso ke na prison makala eza bien te. So moni ke yona mwasi zo simba te. Ato bala ki alliance papa tika. Vina so ya moyo Pour perdre vie non. Mwana perdre vie dans la police. Papa ça c'est la police. La police ni wana bakangi. Ici à Kalamu. Atona mateba, Ah voilà mateba, na matonge. Mateba numéro 1. Numéro 1, voilà. Oui. Donc vraiment dans la salle bon alinga kima mwane o ya mobile. Oh to ti mwana badi. Oh yana. Ya zala wapi? Ye pas na ndako kwa mikimela ki. Ya misele na ndako kwa mikimela ki deja. Akima tanga moni bon soma kimi. Voilà. Papa linga kima sauter mur. Je sais que yepe so zaki alinga boma na yepe. On a souvent kimi o mobile nem tout alinga kanga papa bango nga kima. Tanga kanye bon papa bango zumbela tubie a. Mwana kana force ka ki mobile kande nga bele la kanyi tanga sauter. Mutu musunda yambi akanye nde bakina na police. Bakene a abande deja okima to akomi na seba bakutani ekuna nde bakanga ki baketike batu be bakanga ke ba ki capital kambasa te poso ba yeba ka balinga batumba ye ba beta e. Oui, des informations de qui pas moi là. Pas moi là, moi mwasi. Alobi we. Donc bavandi, moi na opesa papa conseil banda. Et puis si papa tika maman ça la vie na e. Soko la ni maman. Oyo baby ça makamno parce que yoza pasteur. Maramsu e ba information musu yo leka nenga mabe. Batela biso, batela penani na vie na yo. Papa bina yo ki. Ndenga kotia na vandi. Ndeto yoki soki ola kufi na yaya nani ya mama ni mwana biso ba yemba mo ba ko moseka papa bango papa bango asiliki ndi azimba mo mbeli ako mosieta bongo osebisa ba mwana ni osambeli ni otena otobola miliki pona me na okastoma pass moi pas vandi ne ndi ba vandi bon kamba mo papa yemba mo na mbeli mba mo na njoto bango tu bana ba obalala kilibanda obalala kina mbete bambete sana soko ko na zwaki moustique wana makila donc c'est qui vraiment makila vraiment le roi mai somo que na kazo kuna moni sur place mwana mwasi wa mbeli wana ekota ya makasi mama metanga chupe mbeli ekota makasi asa l'hémorragie interne na externe na protézo bimezo bimana manoko na zolo na matoi azobimisa makila asa yake hémorragie interne na externe. Est-ce que ba oba dans hôpital ba ebi ke maman na bango kufi mama bango kufi te mama za bango oya kufi za ba oba dans hôpital ba ebi ke ndeko na bango kufi te babo oyebisa bango moko mama kulutu na ye bazala kine pori tanga anzole la passe ata ba bi merve ya kufi ba lu selonga tali ya pas zongi selongi mama kulutu na ko ba lobi makile bi mae plus ba kote kembeli donc anoko tala rabo quand même mutoza kina e ai bisi ba docteur a tout ça mobo traiter ninga zo pema babo yo hôpital o ezakana biso to mema ena mle na kankoko ndi bazoki ba mema ba wele no mama no mte boso ndi ba kenda na mama michopo libanda mama lo barana kufi na kufi éviter ce qui zande kama pas mama jusque là boti pe ensuite na bango na nte ba oui bazana na hôpital ah ouais dans yo kibongo
soki na basi baza ebele so omoni kokoka nosomaka mabasi te basi nyonso baza ndemo otiki ovandi na oyo moko okolisi deya bagrande fille bokola bana mwana bebe mpe aza te oyo bozela mwasi mosu abokola mwana bebe te bana nyonso bayebi deya mabe na malamu ya papa asala lisusu te voilà yango akomo triche mibala mpiaka nde na zuwa azasuka mbongo te mwasi mbongo ta libanda mobala kota na yeki Mario mwasi abokolo mwasi alembi amoni mobala ozwa abutio na ye mais prends tes bagages va chez toi va chercher ta vie et ça ni en plus oza pe Mario ndako tebike ndako eza ya mobali non mwasi mutafutaka ndako na bana na ye oh da mwasi ntafutaka nde ndako mobala kota ki Mario bana balingaka papa te papa balingaka pe bana mwasi te donc babomanaka makasi bakangisaki papa bango babenganaki ye autaki obela bazongisaki mpo asengaki pardon bayokanaka te yango ekomi ntina mpo nyonso kocuba na bambeli bamario so ozwi moto azolesa yo bandakimia tosalaka te okata obie te kata nguba nzambe osala ogrâce ke okotaki mario okotiki mario bomisu mwasi ya mwana ezalaka ebele bateka banguba bamai bamapa toleki bangosomonike oteka nobiana te ovandi baoyiba nde babala mwasi abalaka ye sotanga ndasuna mbongo te moso kongo ta libanda mwape bakabwana eza te po mbote na balandi nyonso ya radio télévision esika bozwa mbote na bino bandeko na ngai tolakisi bino video ya ndeko na biso bishop na biso oyo azalaki moko ya bishop ya Fernando Coutinho na makambo oyo asali peuple congolais toyebi te nini oyo s'est passé na kati ya mutu ya ndeko na biso pasteur to bishop oyo asili koboma bato na mbeli lokola banyama tomonaka bakuluna nde bapapaka bato machete mais ya niveau ya ndeko na biso oyo papa mukolo oyo achubi 5 personnes bambeli. J'espère bolandi ba témoignage vidéo yango elobi na ndenge bato bo témoigner comment il s'est passé et comment est commis na niveau oyo. Peuple congolais total la kamitema total la raté bato oyo ba muso azo ko prêcher biso et loko ba prêcher biso ba yeba raté nini ba olakisa biso nzela ni ba olakisa biso. Tala ndeko na biso oyo pasteur to bishop ba grade o ba fonction mi pesa ba moko. Eloko eleki parole de Dieu ezate eloko eleki koyamba nzambe oya bomoi ezate lelo tozo perdre bandeko na biso basi to ba mama oyo baza na hôpital na oyo moko oyo akufi papa na biso achubi batumbeli lokola muto aza ko opérer bango lokola aza ko même taba po obma taba ko boma pa mate il faut ba simbela yo mais papa oyo achubi batumbeli toyebi te bato yango batiri achuba bango to bato yango balangwaki masanga to nini parce que totala mutu moko aoyi koboma jamais ntaba jamais mutu moko aoyi koboma taba
il fallait bato musuwa kangana maboko makolo abwataba. Mais papa abomi mwana mwasi apanzi panzi libumu. Atoboli mwasi na ye na bana mususu. L'état congolais toza koyeba te na minute l'état congolais ote na makala oui. Est-ce que tout monde est singilé za makala? Moli monini otindi papa na biso pasteur. Soki omoni eloko esimbi te bakabwanaka. Toyebite est-ce que eza mate ya baoto ya biso to eza nzela oyo ya papa oyo ayi kuluna kala na eloko a se comporter ya kokata bato michopo mabumu boye eza nini? Eza pasi bandeko na ngai. Eza pasi boyoki ne bato balobi bana kati balobi papa nsoka ndako eza ndako mama mama afana na bana ye na bandeko na ye boyoki pe témoignage ya mwana na bango. J'espère que mon asuka et pe alobi. En fait makambo oyo nzambe na lola. Leto sala mabe na kati ya mokili. Totia nzambe wapi? Est-ce que nzambe akosepela? Komona yo pasteur oza na kanda oza ande nini? Ok tu as bambeli. Peuple congolais to fongola miso makambo ze ebele oyo to solaka pe to solaka te. Na bambandako ya bato ndenge tofandaka ndenge toza na mokili awa moto oyo akontrolaka vie ya moto nyonso eza nzambe. Quel que soit niveau ya problème na likolo nzambe l'état pe azali. Mais l'état congolais azokanga bato mosusu okosanti moto ba libérer pe lobi. Mais est-ce que na ba moment oyo ba wi état de droit papa, il faut ça mais publiquement toi mon aïe. Est-ce que ceux qui montent moi si à saler mon boulot toi qui moi ça déconner à ça mon boulot bona boy et c'est ngeli obo moyen la bible obo moyen boka bwana otikiye ose mon vie na yo laisse ko bomi de to ochubi batu 5 moko akufi et bande comme so le capé na ba émission baza ko contredire batu baza koloba mwana zaki ndumba mama zaki ndumba par rapport à quoi? Ndeko yo komi avocat au contre la papa oyo yo mutozo contre la papa oyo po eza famille note po eza bana note po bande konote mais boye bakeno etumbo leki etumbo zo nzambe mutu oyo abetaka mutu asuka nzambe mais sali pasi na mwa komona ndenge ba témoignage ba pesi. Ba photo ezali ba vidéo ezali bomo na ne mwasi alai na se makila awa panzie libumu lokola nyama. Oh peuple congolais, toza na motema ya bondeko, to toza motema bo satana. Komande ko yuko mande ko no boye. Ataza mwana ya mwasi na yo. Komo yuko bomaye boye ko kata libumu boye. Komo ko panza bato mabumu boye. Osimba ka pe Bible. Te eza place ya kondima keno na Bible baloba na suka ya suka mokili tokomona ba faux prophètes na ba faux pasteur ba kozala ebele yango oyo emonani église ya sonika ya Misa Coutinho Fernando. Est-ce que Coutinho Fernando akolinga atala eloko oyo komona ndenge bishop na ye apanzi bato mabumu? Armée de la victoire. Bande ko partager vidéo ils a participé bon partager nzamba za bino. C'est-à-dire bafan tout ya bo s'abonner et Radi TV. Babina kata YouTube Radi TV ne basolo. Kala mingi te bo sentir ba gag na ngoza na kati wana ba pièce na kati wana mama vrai les musiques qui toko ils en kati wana. C'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makama fils na bango. Mama Tiona, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est Pembe. Nzuzi Tiona, moi c'est ya Pembe. C'est-à-dire la petite Kenzo, moi si nakati ya basi za rayo et c'est-à-dire Judith Ekete kitoko makasi na bosanité. C'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM. C'est-à-dire que tout makasi baïwanande va se faire.
c'est-à-dire baoyo tu balingi bakota basutendaka ngai bayaka bazala bango moko na bazala esika moko na bayeya ngai esala ngai ja c'est-à-dire bosabone massivement Gradi TV nde masolo toliani les soso